ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Yakayo pangusama ya miso motema pasi. Balinga mi balandi ya émission to bondela elongo to pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia oyo asangisi biso to kozanga kate kozalaka reconnaissant na bayenzamba tsheli boso na biso po basunga biso lokola couple oyo ya papa Oze na mama Chantal yao na bana na bango na mboka na États-Unis kola pambola bino pe na engambe mobali oyo andima pona ko soutenir ngai mwana ya mama na ngai Foska Dikiese na famille mobimba Dikiese na bana na mwasi tokozanga ka jamais kozala reconnaissant na bolamu oyo bozo sala pona ngai vraiment nzambe apambola bino bisika bozali apambola ya ngai mami meza papa na ngai Rifin apambola bino bisika bozali et lelo to komina tangu na biso ya émission to bondela elongo to komina 3e émission ya destinée tozobela sur la destinée tozobela destinée lokola lobi na biso lokola mukongo na biso to mona kate to lobela ki liboso Joseph to lobela ki Moïse lelo tozolobela elombe mobali mona lingaka ye mingi komona ye David wana toke mbangu na mukanda na Bible mukanda na 1 Samuel chapitre nango 16e bo pretenga kaka temps nazotanga yango 1 tina C. Je lis la parole de l'Éternel. Bible lobi Yahweh dit à Samuel, jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saoul, vu que je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je me suis prouvé d'un de ses fils pour roi. Et Samuel dit, comment irai-je, car Saoul l'entendra et il me tuera. Et Yahweh répondit, tu amèneras avec toi une jeune vache de troupeau et tu diras, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai savoir ce que tu auras à faire et tu oindras celui que je te dirai. Samuel fit donc comme Yahweh lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens, Bible lobi na biso, Samuel fit donc comme Yahweh lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au devant de lui et lui dirent, ton arrivée annonce-t-elle la paix? Et il répondit, soyez en paix, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. À son entrée, il remarqua Eliab et se dit, loin de Yahweh est certainement devant moi. Mais Yahweh dit à Samuel, ne prêtez pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme considère ce que voient ses yeux, mais Yahweh regarde le cœur. Puis Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe passa Shama et Samuel dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Ainsi Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes garçons? Et il dit, il y reste encore un, les plus jeunes. Seulement, il fait prêtre les brebis
Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu. Et il fit donc venir. Il était roux, avec les beaux yeux et une belle apparence. Et Yahweh dit à Samuel, lève-toi et ouvre-le, car c'est lui que j'ai choisi. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour, l'esprit de Yahweh saisit David. Et Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, tozoloba na tina na destinée, c'est-à-dire lobi na biso. Nazoé ka peuple au poto comprendre l'histoire au malam. Joseph Nzamba a lobi destiné na ye. Eza ke femme ma peuple ba comme en Égypte. Taba comme l'Égypte. Moïse ne faut pas libérateur. Pour ba kene ko adorer Nzamba. Moïse a souka na nzela, to lobela ki angote parce que temps. Et Nzambe a ye ko pona David. Na période oyo bazo benga ya judicati après que Josué kokufa ba juge baye et comme na tango ba prophète ba banda ko konza mboka Samuel akoli bana na ye ba banda ko sala Nzambe malamu te likambo bana oyo ezalaka problème. Nzambe alobi na Samuel bana Israël plutôt balobi Samuel bamboka tu ezaka na barua biso pe tolingi tozala na roi. Kis abungisaki azalaki na mwana ye ya muke mobali kitoko na kombo na Saul akende koluka banyama ya tata na ye ebungaki ake koluka yango bake okuta mosakoli lokola Israël azalaki na posa mokonzi Nzamba pe bango mokonzi ezalaki na posa na bango na posa na Nzambe te me na posa na bango apesi bango Saul ayeko bebisa Samuel abandi kolela Nzamba lobine kolela te pona rejeter kende okokutana na tata o Isaïe bana na ye na moko ya bana ye ngai na ponyaza mokonzi Mosala na Nzambe pe atosi akomi na Bethlehem place ezalaki Isaïe azalaki na bana 8 ba présentele ya liboso po avimba bien-aimé ko salela Nzambe eza munene te eza mukete eza mulai te eza mukuse te eza choix ya Nzambe na kati ya mutu batu bakomona za munene nde pomba te oyebi so totanga na interna ya force kazo comprendre makambo totanga na interna bato minene bazali na bangorie biso ba socket bende ba commanda ya école oya bwe ngane muna okonza nayo munene nayo mukie kisora donc mosala na Nzambe eponi munene te eponi mukie te alléluia Nzambe azwa lokumu eza ndenge Nzambe azobengela mutu mama fitina eza te poza mukuse de te eza te poza munene non bien aimé dans le Seigneur bamoni Eli abitala mbinga eloko te Shama eloko te bande kwa David tu mosakolobi eske Nzambe akomo kosa ngai eza ndenge nini papa bana nyonso yo yango abite eza moko azate ya bokolaka bampate nazo pambola Nzambe po mosai na Nzambe a solo aza muto alumbaka solo bampate yango na opambola Nzambe so nano lumba solo bampate te okota la musala Nzambe na fenêtre omona pasi ya bampate te tika bato Nzambe abenga bakota na porte bazomona pasi ya bampate bangonde bana destiné ya bampate oh Israël azalaka na bitumba contre Goliath alléluia nazo ke seko na mutema na ngandeko na ebite tala bitumba famille na yo nde muto kosukisa bitumba famille na yo Nzamba poni yo destiné à famille na bino yo nde muto comme sa famille na bino esika bazokende bitumba famille na bino nzoka nde Goliath la ba Philistin bazaki pa bulisa Israël
Yoka différence la ngine épinglé place de konangai. Saoul ba wendra kiye na fiole. Batu botanga ka bato mayele ba na campus bola nangai botanga fiole. C'est ce qui est fabriqué entre les mains des hommes. Bazu kuba fabriqué ma boka mutu. Batie mafuta ba wendre Saoul. Cela veut dire ce sont les hommes qui ont choisi Saoul. Ce n'était pas Dieu. Il y a des choses que l'Éternel peut permettre. C'est la volonté permissive. C'est parce que yozo senga yango, Dieu te la donne. Po elokwana ekomemela yo lipambolite. Israël a comme qui n'a pas ça ya roi, ba pesi ye roi, mais roi ngwa salani. Mais tala David, ba ke ko wendre na corne. Ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas fabriqué, ce qui n'est pas choisi par les hommes, mais par Dieu. Corne za liseke mutasala ga ngonzambe ebota mekola ba wendre ye na corne. Et la corne eza makasi koleka fiole. Et vous verrez la différence ya ba roi mibale o. La destinée ya Israël ezaki na maboko ya Saoul te, mais ezaki na maboko ya David. Quand on a oué David, bien aimé, mouton Nzambe a bengaye pour l'obineza malam, azaka na humilité. 1. Il a l'amour. 2. Il a la persévérance. 3. Il vit dans l'humilité. Il vit dans l'amour. Et il a la persévérance. David va wendre ye lokola roi. Mais comme qui roi mukolo wana te. Il fallait qu'il no Saoul a longo. Saoul a déjà roi. Ba wendre de David. Voilà toi dans ta vie. Oza mwasi. Olo zelo ba la be oza pressé na vie. Oza mubali. Olo zelo kene be oza pressé na vie. Tala David azaki pressé te. David a bundi sa Saoul ata mukolo moko te. Or, le libérateur ya Israël na maboka ba Philistin n'était pas Saoul mais c'était David. Mukobi tumeyaka. David akei. Pendant ta bayanae. Bayanae baye bandenge ba wendra ki roi. Balobi tala orgueil oyo aye. Bien-aimé, na kati ya destination. Na kati ya destiné na plan Nzambe. Kende malembe malembe. Car les voies de l'Éternel sont insondables. Yango oko comprendre. David ata sali mabe. Abotina bacheba. Akwene kobo. Asopi makila. Mais na nouvelle alliance. Bible bengiye l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David a ebe kotambola na sanctification. Mais bien aimé dans le Seigneur. Yonde mouton Nzamba bengi. Pour libérer biso. Tigane bisao. Soki Nzamba pesa yo mbongo. Eza pona yote. Eza pona biso batoto apembe noto zanga. Po salisa biso. Soki Nzamba pesa o mayele. Eza pona yote. Yo mokate. Eza pona bato baza pembe na po bazalango. Dieu a doté David na force, l'intelligence. Mais mukobi tumbe yaka. Il a fallu que David aya. Et tant que David ayaka. Ayoko sa Goliath, akwe sakai na bilamba Saoul te. Akwe sakai au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez que Nzambe mutabenga? Pe lobi no eza malam. Tu dois marcher tel que Nzambe azolinga. Oeza troisième message. Ya destiné. Lobi na yo eza malam ndeko na ngai. Nazo sakola lobi no yo mto okwe sa Goliath. Nazo sakola lobi no yonde mutoko mema biso la poto. Mama Clémence Dinganga nazo sakola lobi yonde église ko za mokili mobimba. Mama Chantal yawe nazo ba lobi ya ibise ko za mokili mobimba. Yonde David alelo o ba wende na corne po lobi batu ba mona loboko na Nzambe na nziano mais ko za pressé te. Koki mamba ngute mawete.
Kokende no kite, mon frère, pasteur Abraham. Kende malembe lanzambe. J'aime Jésus. Bien aimé. Ah, valobo na ebise salanga lengi. Na ebisa batla musanza metozaka pressé te tokende ape malembe te. Meto tambola nde nzamba lingi. Soki David azalaka pressé. Alingaka bebi sa destinée na ye. Israël ngos ande ezate. Mais David ba wendre Saoul azanan. Mais ake a pas de torti. Azo kende ka malembe. Zana ona kimia. Zana ona kimia. Kende malembe. Jésus. N'habite pourquoi esengo do sanga na mutema tana zo malobo. Kena o malembe. C'est que likamoko zo na kati via mutu moko. Kena o malembe. Babi ni obota te. Non. Zamba salopo bota. Kena o malembe. Babi ni zo zwate. O mukanda problème za pasi. O ndenge nini. Babo ingai. Na classe bangambo simba te. Na na foot la classe. Nzamba ochelo mutu o foot lo classe. Ozo musate, alléluia. Keno ka malem. David, ba wendre yetango awuti na sola bampate. Eza ne konzamba zo kotsa pour destiner eko kisama. Ya ne kon, o comme la classe ni. Ya ne konzamba zo kotsa pour destiner na yo eko kisama. Na lobeza makamu yo ne mtu fesa lango. Mais kene malem. Kende malembe ma chanter yo papa ose. Toke malembe na ibisi. Mama na ngai fitina malembe. Maman nangai meza, papa nangai, malembe en Allemagne. Toke malembe, mais Dieu nous a oué. Tota mana will, na mitu na biso. Il a oué. David, nakon. Bible bi, ti a oué d'huile ma tête. Ils ont débordé. Oui, l'on zamba tcheo. Yangon de tambuso. Mais ke malembe. Destiné na weza maboko nzambe. Destiné na weza maboko nzambe. Crois-tu que ta destinée est entre les mains de Dieu? Mon Père, que Dieu te bénisse. Crois-tu que ta destinée est entre les mains de l'Éternel? Moi, je le crois. Moi, je le crois, Maman Clémence Nilanga. Je crois que l'obi nangai, le lois tabatubazo seka, le lois tabatubazoba, nazon dima que l'obi nangai, foska dikese. Et je crois, et je prophétise. Et nazo loba, likola bande ko nyoso ba olandangai. Lobi nangana o, eza malam. Basa nanzambe, toza presete. To wela na biso lokote, to sala na biso course na mutute. To kende nzamba zo tambwisa biso. David ba wendre na aja muke. Mais il a fallu yekola. Nzamba bengio. Pour ça, il faut yekola. Zana siama kola mosa na nzambe. Yekola. Yekola. Ko yekola sila kate. Ngati lo na zaka na posa o yekola. Ya on a senga ba conseil na bino. Abonnez-vous massivement na chaîne ABC1. Et so même la biso makambo solo. Bien aimé, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Kene malembe. Nzambe binza azo mema po koma destiny na. David ba wendre me faga kuta na Jonathan. Ba koma baninga. David ba wendre mais roi Saoul a quoi malade, il fallait David akende abeta cordéo. David ba wendre mais il fallait ki akende presete amoni pe que roi Saoul na kata kava na nga kufa mais ya bomiete. David ba wendre mais zakimia. Zala kimia. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Zala kimia. Nene. Kato. Bale kilanga kimia. Nzamba yebi. Nzambe jamais. Alongola mutu esika moko. Ameme suka moko mutana échoué. Jamais kabuya. Jamais. Soko zana ABC. Nzamba memio po kende liboso kabuya. Cordo Jimmy. Soki tozana ABC. Nzamba chepso poto kende liboso. Jamais. Nzamba kope sa biselo kwa mabe. Zala kimia okobota, zala kimia okobonga, destiné au mukonzambe azosalo, ya mukonzambe osalangate. Chacun de nous a une promesse. Na kolobaka likambo tina ko 6 à 4 émissions o. Bible lobi na biso, j'estime que les souffrances des temps présents ne seront entre comparables na gloire à venir. Loba amen place oza, soma lobo Jessica, to bonde la nzambe. Kolona pambole opoza yaya.
na ebite nzambe oche sengo na mutema na ngata nzoba matea o nzambe nde oyebi ke Yesu Masia eloko nia malonga oko sala na bomo ya mamimeza eloko nia malonga oko sala na bomo ya papa Rifin eloko nia malonga oko sala na bomo ya mama Chantal Fitina eloko nia malonga oko sala na bomo ya masere Rita Mawete. Oh Nzambe alola, oh Nzambe alola. Voilà comment les diables ont présenté biso makambo to lingite Nzambe. Apesi biso Saoul Nzambe langai. Mais sunzoka David azalaki na yepo na lipamboli ya kato Jésus. Voilà comment Yahweh nanga cause précipitation biso tozoke no so biloko eza ya mabe Jésus. Yahweh mokonzi na bomo inanga yonde papa. Nazo sambela pona libota o Nzambe yo pienga balanda ba yoka ngai. Mosakoli na bikolo mama ya bikolo Nzambe la ngai. Batela bomo ina biso Yesu Masia. Nous avons encore besoin de toi. Dans nos vies sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur. Nous te prions, nous t'invoquons Jésus. Afin qu'avenir na biso ezala meilleur. Afin que l'homme na biso ezala meilleur yaya. Nous croyons aujourd'hui Seigneur que tu nous as appelés pour te bébate Nzambe. Obenga biso pour te bunga te Nzambe. Mobenga biso pour te mona loboko na olobi. Yango tozolele pai na yo. Nzambe nazolela pona papa langa Foska Dikiese. Nazolela pona bandeko nyonso bazolanda ngai. Ke Nzambe toyeba ke destiné biso esime na maboko na yo. Nyonso Yahweh eze pai na yo. Po ozali Nzambe na bomoi. Yo ndo zali papa. Yo ndenko na nyonso Nzambe na ngai. Tika yo pambola mapoza yaya. Tika onetla mapoza nkolo na kombo na Yesu Masia. Ndeko yo kanzembo avatokota sije mususu. Yo kanzembo lengi na yembela ondeko na ngai. Ozali Nzambe, Nzambe na nguya nyonso, likolo na se, bikela mina yo, nguya na yo, evandi na nkembo na yo, na bosantu bwa yo, pe na bonkumu bwa yo. Mitungisi nyonso, ya bomoi nanga, o trésor bayende, ekomaka kimia, tango naza na yo, yokitisaka moto netumbelo papa Jean-Marie Mamelen po banguna na yo bakufa na soni. Nzambe na nguya kumisama Yahweh. Nzambe na nguya kumisama na bomoi na biso. Misala moko te ya sataneza na partage ya libota o bazoyo kanga Nzambe. Misala moko te ya satane epekisa libota no bakende liboso. Na yepai na yo Nzambe na nga. L'homme voit que ce qui frappe aux yeux. Mutazoye bate nani oyo cheli akomemele lipamboli. Lelo akoko négligé ye. Lelo akoko chola ye. Lelo akoko finga ye. Négligaki David, baebakite David ne mutayaki na délivrance ya peuple Israël liboso ba Philistin. Talande konanga ndenge azali. Nzambe sala, Nzambe sala, Nzambe kokisa bilaka na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Tika kombo na Yesu na ngai e pambolama na kombo na Yesu Kristu nde to bondeli boye. To pamboli o Nzambe. Tolobi merci pour na biso ba David alelo. Tika kombo ne net la maliko na nyos. Na kombo na Yesu Christ. Amen. De konzambe apambolo place ozali. Tozo baka bo s'abonner massivement. Yo ki matea o tinda yango pe pa batu mususu. Tinda yango pe batu mususu. Tinda yango pe batu mususu. Ba yo ka bo s'abonner massivement. ABC wa neza ya bino. Tozo répéter kaka ke numéro na biso eza 09 98 74 29 07 085 045 20 52. Soko kozwa biso facilement et kozala malamu ponga mona yambaka téléphone. Et puis soko za mikili ya poto luka kaka na Facebook kota
luka foska dikiese ye okokutana na ye akopesa yo bakordone na biso nyonso tika nzamba lola apambola bino na kombo na Yesu Masi.